Kolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Et sengelo simba kaka ya code ya bima. Oeza une ferme assurance et une démonstration. Biso to moni pasi tuna bakulu tuna nga théâtre bazao. Biso na ba antenne ona ya to sali boye. Baso monter le théâtre. Na sacrifice, ils ont dans la même maison. Mais il y a un directeur qui arrive. À son bête à porte à bima. Mais que papa n'a pas de goût à l'église. Mais un homme qui arrive. À son bima. Ozo quitte na cataracte. Ancien antenne à baebi. Ozo quitte na cataracte. Ozo leka. Moi, mis ozo tanga. Mais na simba qui la persévérance. Code ya kondima. Na suka qui na persévérance te. Et l'on a groupe les bons samaritains. Na simba kelo kami balé la démonstration. Ngomba kokolo soke benga rabato ko benga bino yebi sabino. O matina cassette ba mikolo bazaba papa masumu ba yebi cassette imatique. Ezaka kilo o matana na ngomba ya kokolo. O komi boyo kute na chef mo tuna na antenne chef Denis Malusa. Ayebi siyo. Ah pasteur. Na regrettez parce que ba chebino na programme te. Aussi si montage ya passe totekate lamba kolata tokata ba classe na suka na diplôme pamba université na ISC na kokate na teka na so mbongo ya ba frère ya passe na sombi caméra pour na retourner théâtre aussi ici montage ozo meta singa balobi na yobo olekate tala ngomba kokolo na binza kitango siko na déception na tango wana pe ya tozo matababi tukapaso kiti na rond-point ngaba Sainte Thérèse rond-point zui peine. Tam soupe ba demi terrain masangambila au télémozo moyo kata katezate. La persévérance et une ferme assurance. Je savais que un jour nzamba on se souvenir nanga. Yango koloba te nzambe komisanga lokola ye. Loba nzambe atambola ndenge nini po akoma lelo. Po yolanda banzela ona po sala nini. Okoma. Mais soko luki mbangu o simba kiss. On a un parcours avec ce Dieu, raison pour laquelle je l'appelle le Dieu de mon parcours. Soutien tes vies à souffrance sans sponsor. Aujourd'hui 24 ans avec groupe Les Bons Samaritains. 24 ans. Simba Code à chiffre 3. Simba la persévérance. Simba démonstration, ferme assurance. Simba démonstration. Balobio ko bongate lobi te wane lobi bino lobi nzambe te metaye biso lobe moni yo to suki na biso alongoli blouson oyebisi na sepeli parce que pas yo suki et pas Jésus qui Nazareth aso panda mais yo olongoli likia olongoli démonstration okomi souci et nzamba libéré parce que au salier confiance était la foi c'est une ferme confiance à un Dieu vivant. Physiquement il est là. David a dit l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Ombre na mulile mona na mais asa atoza na mulili ya passe ombre na c'est Christ. Ombre no c'est Christ. Écoutez bien aimé. Paul a talié abiloko zoyo kanga. Ne yo pozo kanga na poko alelo. Loko zoyo kanga. Paul a ebisie telema kambala mo. A telemi droit o akita boye. O asala boezate tala ya son nzamba bigiso abigisio nzamba bigisa ate ya bandambu soka kangolio yango tika apesa mutu mo lokola kanela ye apesa mutu mo lokola zoe na likambo apamboli na gauche apamboli na droite oke liboso lipamboli osonga boye lipamboli esala melo kola ntama na kondima na yo mwazo ndima e osala melo a cause yoka tuna batu ebi français malamu à cause et à nos négativité. Journaliste n'a pas souvent antenne benga papa to go change à cause de bandeti fortia mabeya n'a dit je bénis le Seigneur. Parce que français eza batu ba salon. Yango sentinelle à terre mobile ba bien que une sentinelle. Ce qui pona mutu ba changer mot ya français. Bon nzamba ko changer ngote nzamba ba langue nyonso. Nzamba minoko nyonso. Alobi dans le ciel, sur la terre. Toutes les langues et au confessé qu'il y a
na lobi eliko loba boye ndenge nzamba pesanga epai batu balobi faute ya nzamba bi te na raison ya na makambo malamu ya eza makambo si fe komelo na vie ya po nzamba lakisa munene na ye yango ebisi ba yekoli oboni maladie ya Jean maladie ya Lazare eza po na liwate mais eza po na nzambe ba yekoli batuni na Jean chapitre 9 yango aveugle oya bota mwana o eza mabe ya batata na ye to ya ba mama na ye mais Christ alobi te eza ka po na kembo sani obino omoni défaut à cause ya nzamba lobeza défaut te a permettre za la bongo po kembo na esa nini eko kisama yoka bien aimé so muta belité to benge Jova Rafa poani so ki obelité mutu pa belate ki Jova Rafa na esa nini a telemisi muto parce que a trouva ki kati na ye kondima oye kokaki ko telemisa ye ko bikisa ye bien aimé na pokwa lelo nzamba kuta kondima mo kati no yoka moto kondima yoka bien aimé nazo fongolo ba secret ya récite yoka simba malam kozela wala so maite ba singate o de la fois nzamba zo memo bo ndenge ni bien aimé yoka ba secret moto kondima atalaka ngomba te mais atalaka weza sima ya ngomba parce que derrière la montagne il y a la gloire ta vie mais ngombe tele makawana po bando mona ka ngomba ngo problème ngomba ngo stérilité ngomba ngo ministère zo ganga te ngomba ngo boye bitumba boye ozomona kaka boye mais soko lobité ngomba mutako ndima contour na gayote mais Bible lobi si vous aviez de la foi dans mukana Marc chapitre 11 dans verset 24 alors vous direz même à cette montagne déplace-toi de là yango na sepeli na Paul azaki na posa délivrance ya makasi te ke ono de Jésus ono te moto akondima nzamba zaka sima maloba na epasani oyo yozo loba yango nzamba osani centenier alobi na Luc chapitre 7 Yesu Masia Nazareth ko ya na yo te dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ dit, je n'ai jamais vu cette grande foi à Capernaum. Na mona nan kondima ya boete. Eloko so bomo sa kondima. Tamba yaka ko yebisa yo, omoni boy, obandi kolela lela. Tokutana na makambo na vie. Tokutana ba humiliation. Mais to telemaki na kombo na Yesu Masia Nazareth. Akuti moto na kondima. A PC code. Loko za na serir. Zo fongola parce que loke bando zango yango alokolo ndimi siko telema mutu wana telemi na kei siko na batumi bale ya suka batu wana za Jean na Pierre bazoleka bakuti moto alolenge moko oyo Paul pa kutaki bango pe mibale yoka yebisie Pierre ayebisi bango ayebisi regarde-nous mutu wana taliba mais comme tango akopesa a comprendre a eza makambo ya révélation te mais ezali kamwa mutu telema tambola ezali kamwa kondima ezali kamwa est-ce que tu peux repasser demain te makama ko repasser zate a ezali kambu lobali lobanga na bi na bika lobali lobana mona bolamu na nzam Pierre atalié tozo tambola biso mais totiki Jacques totikali kaka Pierre na Jean Jacques azate mais yo Jean olala na tolo ya Yesu Masia Nazareth ozamu konza ba révélation na ba île Patmos on a moni Dieu m'a montré j'ai vu tika makamwa j'ai vu ça nzambe nous avons besoin to comme à niveau to lobby nzamba kokisi toi na posa tu dois savoir tout le Seigneur m'a dit ce soir oui le Seigneur peut te dire mais wapi suite na omona yo nengo zawana na omona bitumba makasi. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, ils te feront la guerre. Nga na posa bitumbate. Awa yo so sala nga diagnostic. Mais wapi kisi oyo pe Singapore nabika. Likambo ezali ya kondima. Yokana résumé yo muke. Nazana ba serviteur ebele baza aba papa nanga. Ba koko ba yaya. Soki nzamba permettre eza eloko na koiko bakisa lokola mwana mke gloire à Dieu. Mais na na génération bozo na sima na biso oboza abasal basala nzambo boza a boyo kanga penza malam
boyo kanga bien boyo kanga penza malam nazo bandela secret ya kotombwa na ministère. Peu importe tous les messages que le Seigneur peut te donner, socle nango eza foi. Yoka nzamba pesi un message à repentance. Et Seigneur li oyebisa muta tika mabe. Pour appeler sa vie n'est pas un âne. Mais il faut déjà en foi que Christ a zanzela solo pe bomoy. So en foi onate ote ya yepo nani. Nzamba pesi un message. Il y a retour à Christ. Mosala nzambe nina oyebisa yebisa ke na lola zonga moni ndenge nzamba zo bongisa. Mais tozondi mango par là. Tous les messages socle nango c'est la foi. Message à retour à Christ. Il faut ndima que Christ a zonga. So sana kondimate ato tei batu. Okoma lokwa ki senswa. Ba tei biso ngomba. Lokwa nazana ki senso ngomba mo empeshanga na mona njili. Lelo ko longwa. Aina ndako bandiko bonde la fo atali fenêtre bi yo lelo ngomba tanga fungola bi okolongwa lelo. Abandi intercession kangi fenêtre bonde linzambe yo lobi na biso. Soto sana kondima toko piko la ngomba. Abandi ko bonde la so déclarer ngomba longwa ke ko boka manamai. Assisi prière amen amen. Siko fata la so ngombe longwe tote. Abando fungola malema lemba zo banga. Azo kengidi la zo diongila. Fongoli akanya lobi est-ce que ko longwa penza? Est-ce que penze ko longwa? Fongoli suye Paul. A fongoli muke akanya bangi tanga fongoli makasa tali ngombe za abia na yebaki na nge longwa na ngote. Na yebaki na nga eko longwa te. Bible lobi tango Pierre a komi batali na Jean alobi tala biso. Mosala nzambe yozana message songolo message pakala. Soko za kondima église e oke musika te. Ezali kama kisite, ezali kama confiance. Soki papa sali nga confiance, na son seli confiance. Soki nga na sali papa confiance, papa ko song selanga confiance. Soko sali nzambe confiance a ko décevoir yo te. Ba tu belo sala confiance ba décevoir yo. Mais nzambe so sali confiance o sala dessus te. Or confiance c'est quoi? C'est la foi. Je crois. Là où ils ont dit non, Seigneur, que dis-tu de ton grand nom? Atali muto, talabiso, mutuana tambula taliban. Et enfin, alobine tala, et ali kamba jante. Jazana ba message mususu. Mais le la fin de ça on a fouaté. Nasiko pa na loko ezali kamba lobiko ya foi, il faut tala ndenga Pierre. Pongana na fongola. Alobe so na kangi na se, akangi na likolo. So ina fongoli na se, a fongoli na likolo. Nazana code, na code. Alobine talanga, c'est que je te redonne. Elo kaloba, alobi boye na bakisite na longolite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aebisi ni wana telema moto wana saini. Mon frère, ma soeur, na telemi a. Je suis le porteur ya Christ. Je suis l'envoyé de Dieu pour ta délivrance. Peu importe ma kambwana bamvou le sali. Na lingi siko comprendre que koda kondima ezali boso na yo. Yo kaka ozala disposer ondima ke lelo ezamu kwa lobiko na yo. Lelo ezamu kolo ya salut na yo. Lelo ezamu kolo ya délivrance na yo. Et tu vas témoigner le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Yaya soko zondima bako yeba lelo ke Yesu Masia Nazareth nde azanzambe ya solo pe ya bomoy. Soko ndimi zambe nanga pambola yo. Zambe nanga Yesu Masia pambolo. Zamba nja pambola yo. Yoka ndenge nazo saka nzamba pambola yo. Nazo ebisa mutu moko nzambe nanga mona yo. Nazo ebisa papa moko nzambe nanga mona yo. Nazo shite akoloba nzambe nanga mona yo. Soki bafandi saki yo ngana eko yebisa yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Okotika la mopakano te. Okotika la motakolela te. Okotika la motapasi te. Lève-toi marche. Soko tele mesiko zwami. Tozo ko acclamer le grand vainqueur de Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut mettre la Yesu Masia Nazareth maboko? Est-ce qu'on peut matisele pour les longs na yo ozo sala na kondima? Est-ce qu'on peut mata makas ko crier ko le kamuninga wana?
est-ce que koi komata mololo eza feti na yo? Est-ce que koi komatisa lelo eza feti na yo? Batonga yo lelo nzambe azokata likambo na yo. Wana bazotonga yo nzambe azotonga yo. Wana bazotonga yo nzambe azotonga yo. Beta mwa mololo pour le délivrance na yo eza lelo. Nani azosepela na délivrance na yo? Nani azosepela kokota na ye na porte na problème kobima na solution? Wapi mutongo azopousse ba cri de joie, azotato lelonga, azolakisa ye azozwa code lelo vi na ye azochange, azozwa code akondima. Tala ndenge ozosepela maladie ekomi na problème, tala ndenge ozosepela bajalou no bakomi na problème, tala ndenge ozosepela monde éternel va comprendre ozokota na destinée ya vi na yo. Soki Jéricho ekweyaki na bakri de joie, ekweyaki na so ya trompette, nazoloba so ozopousse kaka ndenge ozokrie Jéricho na yo ekweya, Jéricho ya bana na yo ekweya. Oyo alobi okozwa diplôme te, mwana no okozwa diplôme te, Jéricho wana ekweya. Pousse des cris de joie. Reba brosa kababa brese ndorobose. Yaya tombola maboko likolo. S'il vous plaît. Mon notre père tombola maboko likolo. Yaya uti mboka bapaya. Tam suppose à la nabison en Sarcelles Orléans. Tam suppose à la te voilà l'occasion le Seigneur t'a permis. Tombola maboko likolo bien-aimé. Na lingol le pas inansam. Oyebisa nzambe Seigneur. Merci pour komitango nangana sepela. Kasina ye pa ina yo. Yom to disposa kingana ya milulu o. Tala na tiki el kambusongolo. Tala sacrifice na sali. Yawe na legisi tante. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Ya osana pene pene kuna voisin. Ndeko nanga osa nzinga nzinga. Oyakotika mutute mon frère. Ngande kono na botami na quartier suka ya njil. Mais nzambo yokela kinga mawa. Na ba momo ya kolela. Ya c'est possible à saler la payo. Ndeko nanga umeli mingi na passe. Tombola mongoko za la 17. Kokota na distraction te leta saki na yo. Sécurité veillée. Police eza tout autour ao. Bandeko baza bazo veillé. Ya yebi sam. Seigneur yokela nga mawa, souviens-toi de moi. Ozo sambela na kombo Yesu Masia Nazareth. Eko sala meloko ya sama na kondima na yo. Bonela bonela. Yango yo nakutusaka. Etinda mina yo. Etinda mina yo zambe. Yango yo nakosalela. Epai na kotambola. Nga nga kombona yo. Bendele ya lokumu we. Ezali yo. Yesu atabutu ezo umela tongo otana ya atabutu Jésus Nazareth ingo tongo ekotana moi pe kongala suka ya konde biano oyo mokile lobi yangwe jani se mama maloba bomo ya bombo ezali na yo Yesu Yawe nasengi na yo tondi sangai na ko yebi se souviens-toi de moi matisanga kondima ngai nai kampiko nasengi na yo Yawe tondisanga na kondima atambonge koya ngai nai kampiko yebi se Jésus Nazareth merci. Yoka bien aimé. Zamba pambolo po yozo pesa biso matoi poza na présence en Nzambe. Et loko zo sepelisanga komona Nzamba zo kutana na yo lelo po oza penza disposer na présence en Nzambe. Yoka siko yaya. Landa directive à l'osam. Landa ndenge tozoken. Tolingi to sambela bien pe Nzamba délivrer peuple na ye. Mais eloko moko nazo réaliser kati nanga ezana batu mususu ataba sambeli ba mona bolamu Nzambe te na mituni pona ni ba mona te. Est-ce que Nzamba za incapable ya komona pe bango asana lopango na bango
azanzinga azana kati ya foule. Mais pourquoi nzamba komona yete? Ata nzamba moni ye. Akosale lete pourquoi? Parce que nzamba lobi. Yoka bien aimé. Moi si azaki na problème. Femme kanana ye aye na mwana na ye. Tala mwasi aye na mwana na ye a passe. Douleur ya bo mama ya kobota. Alobi nkolo Yesu Masia Nazareth en face. Biki selanga mwana. Yesu Masia ebisi eza malamu te kozwa lipa na bana. Kopesa ngo pa ya bana bambua. Limbisanga na loba ete ezana bato ebele sans la foi. Nzamba considérer yo lokola mwana mbwa. Pourquoi? Parce que opesa ye vie na yote. Na moni te pona ndeko sa yamba Christ. Yako zwa bilaka siko. Nzamba opese code. Nzamba ofongole destiné. Mais yo yamba na nu Christ te. Nzamba lobi yako osalo bolamu. Yango na sepeli to sala yo ngolu. O comprendre que ça tellement important na milulu o. Ndeko nano yamba Christ te. Makamuna eza compliqué. Balia famille zo lando po oza na sa makila ya libota. Christ alinga longolo na makila o mama botela yo. Okota na alliance ya makile sopana na ngomba Golgotha. Yango so ina no yambi te. Pendant zolo ba yo so poussa na no liboso. Avant to yamba bandeko baka na lingi yo avant kana yo to sambela po nango. Ndeko pesa nanu Christ vi na yo. Okotu na ndenge nini? Bayambaka Yesu Masia boy. Bible lobi oyo nyonso bandimela kiye. Ndi apesi bango bokonza okoma bana nzambe. So kutana mosaila nzambe to mwana nzambe partout même na campagne ton église aloba na yo loba nkolo Yesu Masia Nazareth yo po lobi na fongoli motema na nga na ndimi koyamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na nga nde soko sala yango oza mwana nzambe soko sala ngote atozwa baptême atozo sambe l'église au service songolo. Si Christ revient aujourd'hui ta place est en enfer parce que aloba na yeba kiyote na salela kiyo alobi na yeba kiyote na liste ya bana na ngaba yambanga Seigneur et Sauveur yo zalate yango na ndeko no yambi Christ te oza motu ya pona nga mon frère pusana liboso a ko kipe muninga te maso no pesa vino pa ya Christ o umeli mingi na okene église mais oyeba kate tilelo o sosola ke na yamba Christ oyeba kate bien aimé life le kozala pona yo yango na zo senga yo pusana ndeko na ngai vie ça compliqué oza na posa Christ Osana posa Yesu Masia Nazareth. Sans Christ il n'y a pas la vie. Sans Christ il n'y a pas la vie. C'est lui qui s'appelle la vie. Atoza wabi papa kota la personnalité na yote. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Bande kwa desas botika ba poussa na boye s'il vous plaît. Ça c'est quel botika bande ko ba poussa na bossa la service aw. Bolanda bande ko kuna te bien aimé. Afoya aw s'il vous plaît. Yaya ozamo tuya mon frère nazande konon jilwa mwana changu na yo frère na yo na linga ko mingi ndeko na nga mobile ozana kwenkuna tala ndenge fizo za la compliqué pour Christ azate c'est que ndeko no de la foi zo yebisa yo yaya ba okabelo lipa lelo lobio kozanga c'est kuna za vanité pesa Christ bo moina yo atabi tumbeko ya yaya akotele makobundela yo yango moni makambo salaka kitamuke s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment yanga pas s'il vous plaît. Tango salaka likambu wana soko zonge lobi ah na sali boye pona nini. Eza réclamation ba condamna yo salaka yango po ozana Christ te kati na yo. Opesa éviter muto protéger azate. Bien aimé, oza oyebi ba pesa yo mai baloba yango ndeza secours. Ba pesa yo singa baloba yango nde batela la famille bien aimé mutapesa autant muso akufa soki na kufita ko kufa mais pour nini singa on est bateli ete pour nini singa bateli ete vanité de vanité biso na famille na biso soli kam toke no loba na cimetière bien aimé okenda ko loba na cimetière oza awa lelo za na posa délivrance na Deutéronome chapitre 18 na verset 9 à 12 nzamba soyebisa Israël tango okota na mboka ona la tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui fait passer sa fille ou son fils par le feu, que personne exerce le métier des astrologues. Les astrologues, ce sont des personnes qui invoquent des astres.
oyebite lelo oyo etikala kuna basenga yo lambo pesa bapesa yo basenga mikolo solingi osabone obetika Kilongo TV. Kilongo TV. Mikolo solingi osabone obetika Kilongo TV. Kilongo TV.
mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.